Yaya soki ndeko na bino mwana yaya mama papa à côté hôpital il faut toujours intercéder kosala ba prière pour hôpital ezalaka esika ya malamu te. D'ailleurs boyoka ba témoignage ebima par-ci par-là batu balobele yango comment est-ce que bakadian pemba bayaka bongo ko rôder autour de l'hôpital okomona mutu musuzu azaleka la mutu pasi pamba akei poison paracétamol babengi yo ndeko na yo azongisi molimo esika ezalaki malamu te ya histoire oyo epesi ngai mutu koswaya kosakana te. Molimo ya docteur moko komona ye docteur Eric isolo oyo esalami bongo na France précisément na Marseille. Docteur Oyo akufaki kasi molimo na ye ebandaki kozonga koya ko traiter ba patient 3 patients bakufi ba mutu akufi ndenge nini docteur ni alekaki awa nzoka talaki molimo ya docteur Eric pesi pasi cette fois-ci ekomelaki ndeko na biso ya congolais ya Brazzaville epai wapi docteur Eric ayaki pe pour a traiter mwana ye kasi eloko nini elekaki na histoire oyo ba mama ba papa bokota boyoka makambu oyo elekaka bongo na ba o pito tokobetela oka na émission ya lelo balobaka musala ya zoba ezali te tangu yo ozali na maboko na makolo ozali kolinga bapesa ya kopesa osali mosala te eloko nini osali eloba nango ata inosbi osali eloko moko te olingi bapesa yo tala mama oyo apesi ngai pasi en même temps na esengo tala eta ya mama oyo ndenge azali me atie sani ya masangu na mutu azali kokende koluka po alia etouche kutu ndeko oyo akabeli moi quelque chose. Des personnes pareilles il faut encourager azali na défaut c'est aller koluka mais imaginez ce qui des fois la quitter alinga kozala ndenge nini. Suivez un peu ça. Y quoi ba chasser quel tanga te combien gars 5 hein ni mes aléries mais kabila ni 5 millions ni sabna nini ne mona façon ngekeli mais ngina baka courage ko teka bima mina tena mwana mais ba fenêtre masafona na matadi bazo mambu na ve likambu ya somo esalabi bongo na province ya Okatanga précisément na ville ya Lubumbashi ya mutu abaluki ndeke bakutie na bureau ya haut magistrat ya cour suprême la justice et à parquet général pardon na Lubumbashi bureau bien fermé kasi mutu abaluki ndeke à côté na fenêtre bakutie na 4 ba coffre. Il y a 4 coffres kuna ya bureau azoko luka ali mwisa ba dossier ya batu yango komona yo dossier na yo ozalaki peut-être il faut gagner tozalaki na problème ko luka dossier ba bona kate nzoka batu ba luka ka bandeke ba eko yiba ba dossier boy mukili o makambo to kolobela pe ka na émission ya lelo. C'est quoi Yo Bima. Oh Bima. Oh pe mutakala. Enfin, Batumingo Robaka, histoire ya Bible za Lukuta, histoire ya Genèse za Lukuta, ya Toebi, histoire ya Noé, arche de Noé, business Toebi on a découvert l'arche de Noé ainsi que la kobata mayaya na île Moko na kati ya Pacifique, océan Pacifique, l'arche de Noé a été retrouvée. Donc le bloc d'émission ya Lelo. L'arche de Noé aurait été retrouvée sur une île perdue dans le Pacifique. Donc, comme vous le voyez, du coup, ça, ce sont les premières images qui ont été prises par drone. Donc, apparemment, d'après les premières études au carbone 14, cette coque daterait d'il y a plus de 13 000 ou 14 000 ans. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, elle a été préservée grâce à l'eau, parce qu'en fait, cette île, pendant plusieurs milliers d'années, elle était sous l'eau. Et au fur et à mesure des années, l'eau est descendue. Et du coup, ça a laissé place justement à cette magnifique embarcation qui, apparemment, comme je vous l'ai dit, serait l'arche de Noé.
adamu na ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenju mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi toali kosangana mpona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Je rappelle à tous les téléspectateurs, à tous les amoureux, il y a Radio Lokole Masolo qui est lobby le 9 juillet et Kozala Bongo anniversaire. Il y a chaîne Nabino 2 ans anniversaire, il y a chaîne Nabino mais aussi anniversaire. Il y a votre humble serviteur Fiston Pelende Tata ya Sedek. Vous imaginez? La chaîne est née le même jour que votre humble serviteur. Yo sambela pona chaîne oyo yebsanta bata ba pamboli chaîne oyo emata ekende liboso tia babonné s'abonner partager babonné ba koma ebele cadeau la sengi na ka ndengwa to s'abonner massivement pona chaîne oyo ekende bongo liboso osali ko na biso zaina Turquie osali na Espagne osali na Danemark osali na Portugal, Kuala Lumpur, Nigeria, Maroc, Espagne, Sénégal. Dans la émission Nabino Yangoyo et Bandi. Déjà, tout dans l'ambiance, il y a joyeux anniversaire, il y a chaîne Nabino, Radio Lokole Télévision. C'est déjà demain le 9 juillet, mais aussi anniversaire à votre humble serviteur Fiston Pelende, Tata ya Sedek. Yambo, tout le monde solo, il y a médecin Mundele. Comme on a Eric, et ça l'a mis en France, dans Marseille, et pas y a Koufi. Esprit na ye ezoya ko traiter batu na hôpital mais akufa ki ndenge ni médecin oyo to ko beta lisolo awa na émission ya lelo yambo to ko bakuna tika to développer moi 2-3 points oyo au moni bongo na sommaire. Yaya batu ebele balobaka jeunesse n'a pas existé, jeunesse ezali lokuta ezali kaka balokaki moyen ba créer bible mais ba histoire oyo jeunesse to mona yango notamment histoire ya Noé oyo nzambe ya pesa ki révélation atonga bateau ya munene oyo babengeli na komona arche de Noé tangu nzambe alingaki aboma mokili na mai to aboma mokili na mai arche de Noé ezalaki à longueur pratiquement à 150 mètres. Imaginez 150 mètres carrés et kozala ndenge nini ezalaki boko flotter au-dessus il y a Atlantique. Il y a après plusieurs années. Imaginez depuis histoire il y a Bible là ça fait combien 2000 ans combien plus de 2000 ans 24 passés mais l'arche de Noé a été retrouvée dans Ulmogo quelque part côté Atlantique. Comment est-ce que les gens avaient découvert ça? Est-ce que cette histoire est une mythe? Et ça le kuta et ça il y a solo tonrenini. Suivez un peu ces récits, on va réfléchir ensemble vous et moi après récit Oyo Landa. L'arche de Noé aurait été retrouvée sur une île perdue dans le Pacifique. Donc, comme vous le voyez, du coup, ça, ce sont les premières images qui ont été prises par drone. Donc, apparemment, d'après les premières études au carbone 14, cette coque daterait d'il y a plus de 13 000 ou 14 000 ans. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, elle a été préservée grâce à l'eau, parce qu'en fait, cette île, pendant plusieurs milliers d'années, en fait, elle était sous l'eau. Et au fur et à mesure des années, l'eau est descendue. Et du coup, ça a laissé place justement à cette magnifique embarcation qui, apparemment, comme je vous l'ai dit, serait l'arche de Noé. C'est assez incroyable. Les dimensions collent. On est sûr à 90% que c'est bien l'arche de Noé et au vu de ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, ça justifie en plus le fait que ça soit bien elle. Alors, je vais vous tenir au courant parce que là, ils sont en train de faire des études, ils sont en train de faire plein de photos, plein de vidéos. Je vais tout vous partager sur ce compte. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous intéresse. L'arche de Noé vient d'être découverte et à l'intérieur, un œuf d'une créature présumée inexistante a été trouvé. Il y a seulement une semaine, un groupe de randonneurs est parti en Turquie pour escalader une montagne jamais conquise par l'homme. Une fois arrivés au sommet, ils ont aperçu quelque chose d'étrange caché derrière les montagnes, la silhouette d'un navire entièrement recouvert de végétation. Ils ont d'abord pensé que c'était simplement un phénomène naturel, jusqu'à ce qu'ils s'approchent du lieu. À leur arrivée, ils ont utilisé des appareils de détection au sol. Bien qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir quelque chose d'aussi incroyable, une structure en bois de 150 mètres de long
entièrement reconquise par la nature, se dressait devant eux. En explorant les lieux, ils ont trouvé une entrée grâce à une planche de bois cassée. Une fois à l'intérieur, ils ont découvert de nombreuses pièces, chacune semblant être réservée à quelque chose. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils venaient de découvrir la véritable arche de Noé. Cependant, l'un des randonneurs a découvert, 10 minutes plus tard, une pièce qui était encore verrouillée. Ils ont donc fait exploser la porte pour entrer. Dans cette pièce se trouvait quelque chose que nul ne devrait voir sur Terre. Si vous voulez savoir la suite, laissez un commentaire Noah. Voilà. Est-ce que ba image wana balobi ya drone ezali ba image ya arche de Noé ya solo to ya ndenge nini? Est-ce que ça a été retrouvé à solo? On va revenir. Ce qui aussi encore ba vraie image pour la collection. Deuxième image, bomoni ba bête di solo ba ça des fiction peut-être ba boy ko so image ba expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On va encore approfondir nos recherches. Donc fouiner to yeba poto song la bino to expliquer bino ya solo ce qui arche de Noé ça a été retrouvé, mais c'est possible n'est-ce pas? Parce que même Titanic au fond de l'Atlantique, Titanic a été retrouvé 10 ans après. Titanic retrouvé. Yaya, ngana mata likolo ya Atlantique, vous avez montré les images, tangu na kenaki bongo na Mada City na Cape Town, et sika océan Indien, écoutez l'océan Atlantique. Yaya, na tala Atlantique iboui, na tala Indien. Yaya, na lubi nzamba za munene, c'est là que la monnaie grandeur en nzambe. Nzoka mai za la ka ebele ko le ka mukidi. Na tala pena na otala bi mais ah soko dindi awa, tala bateau Titanic ne zalaka et dinda na fond ya mer. Et dinda la kati ya mer. Tala arche de Noé des Zaka et dinda la kati ya mer. So pe dinda so on ne sait pas mais yango et kena ko se retrouver quelque part ici ka ba kitaka. Mais Titanic et dinda na mona ka grandeur. Na kenda lisusu na océan Indien côté ya Durban ya tala ba pakebo ya munene. Na so mona bateau lokola immeuble. Mais tout le monde bateau na bino non na esa chauffeur en tozonga c'est vraiment les matchs tozonga pour mona somo ya ibale baba somo ya ibale elegi somo ya nyoka nzambe grand est-ce que komi to kozonga na pour ba image oyo ya arche de Noé. Yaya mosala ya zoba ezalaka te. Ya certaines personnes au bazaka fainéant au sali elo côté au vandi na yo yo pe ba pesa yo et le ba na ngwata inosbi yaya. Ya certaines personnes qui sont découragées balinga kabusala balinga kofanda te dako mona yako komona kutu butu mususu asi akomi na ye mukolo asi akomi koko komona koka lamuki yeso kala muki akomba ndeka lupango c'est aza mutu oya musala amesana kosala me yo osala mai na bakila maboko na makolo tu es fainéant olimba pesa karonyo so tala mama oyo awa na province ya Congo central mama oyo azana problème ya makolo azala problème ya makolo azoko tamboda ya konguruma mais atie sani na mutu mama papa image o epesinga ipasse epesinga mutu koso en même temps na esengo mama o azali koluka mama oyo po alesa peut-être banana ye amilesa tala vraiment grandeur nzambe il faut apambola bato ya boye soki tozalaki na matadi to pe na Congo central tolinga tosala encore beaucoup plus d'avantage pour na mama oyo meto yebi pe contact na été batindeli biso vidéo ya kotindela kaka ndenge toyoki mawa ndeko oyo pe abengi mama oyo asomba kasi asombi te akabeli ye mbongo mpona courage oyo mama eta na ye mais azali koluka image oyo vidéo oyo interpellé yo yo mutu olingaka kosala mosala te tala ikwa bachasse quel tanga te combien gars 5 hein ni vais aller rien mais kabila ni 5 millions ni vais sabna nini ne mona façon ye keli mais ngina baka courage côté kabima mina tena mwana mais ba fenêtre ma safona na matadi bazo mambo inave mais c'est pour na courage ngi merci beaucoup merci kwenda ngi merci mwana mwana félicitations ça félicitations ok merci courage car batu nyonso bafanda play mbele bage bakusa bage kanisa ko do mutu masangela muko na suka mbana kulomba mbongo mutu ala muko na suka mbana kulomba mbongo oh we bakusa ba ofe
Merci beaucoup en tout cas. Tolongwa na province ya Congo central to kendesika boy na province ya Okatanga epai wapi tolo banini ya miracle to nini makambo sala makala mokili o ba procès ya bato komona procès ezwa une année 2 ans 3 ans et sala makato nini dossier bunga ba dossier ya bato bunga kandenge ya ba magistrat ba bato ya mystique soit ozana nzambe soit oza mutakadi mpemba ya magistrat oyo ali ko sambisa bato magistrat général ba parquet général ezalaka esika oyo basala rapidement sécurité. C'est pas n'importe qui comme magistrat général. Il y a Tala Awa na province, il y a Okatanga na ville, il y a Lubumbashi, na parquet général, il y a magistrat général Abimi Akangi bureau na ye na tongo ba okuta boye bakuti yaya nzoka mutu abaluka ki ndeke akoti soki pe na fenêtre ye soki pe na claustre ye soki pe wapi akoti aye bakuti ye na kati ya ba garde-robe na kati ya ba bureau esika babomaka ba dossier azoko fuye ba dossier azala ki ndeke tangba ngwana azongi mutu mendeku na tenue ya dans Eve bakangi oya ko sala nini awa aye kolunga dossier ya monsieur Songolo na madame Pakala pona bagani yaya yo na Okatanga na Lubumbashi procès na yo bakata yango na noté makamuna osala ozaki peut-être la raison mais ozo gagner te pona nini dossier umeni tala makambo lekaka bongo na butu kopanga na kukamwe tala de bakangi ndoki na bureau ya magistrat na Lubumbashi. Suivez. Assez de mon filmé. Wapi msalama mtu mmoja sana kati. Akoti soki ndenge nini? Wapi? Boko tabi mtu kasi. Wapi ya kukanga? Mais tu éviter akota ndenge. Donc il a monté comme ça. C'est quoi? Yo Bima. Oh, Bima. Oh, we mutakala. Atokia wapi? Ema. Bima loki. Merci. Ya toka. Yata. Soko za kinugeza yo ngeka. Okay. Bila mara ya wana. Namba. Beba namba. Zoa ya wana. Beba namba. Zoa ya wana. Zoa. Okay. Bima. Okay. Okay. Avale manguo. Akenda ndewa na marka salati. Avala manguo. Okay. Twende kule. Yaya tokobetela osika bo lisolo oyo epesinga mutu koswa mais ezali pe pona côté ya yo yaya salaka attention na robaki yango ne bandela soki membre ya famille camarade ndeko to nani azali na hôpital il faut ko intercédaka ko salaka prière bondelaka pona parce que hôpital ezali esika ya malamu te ba hôpital ba prison ba wenze esika o ba carrefour ezalaka esika oyo ba kadia mpemba ba takaka mutu est-ce que osala mutu moko te oyo yebi abela kaka awika nazoka d'autres bien te moi fièvre muke akei na hôpital batala qu'est-ce qui ne va pas azongate misusu kutu akumbi mutu kaye moko akei na hôpital batala qu'est-ce qui ne va pas asala ba soin mais azongate misusu bakenda kutu ye moko abi na kende kosala esthétique mais azongate na hôpital bakadia mpemba bazalaka mingi kozala batu wana okomona soki peut-être ndako na bino prière leki makasi moto pelaka na akokokate akoluka maladi muke abwaki maladi muke ba pousser ken hôpital tango comme l'hôpital kuna esika ba kozwa wana ya ba maladi mususu bakina na hôpital te na insistera chaque fois o mutu passe o mike mama papa ba parents il faut bien ba soigner ba papa na biso ba mama ya kala ba bande ko soigner karaté au moins na fièvre azo kolenga ya kota evunga
ozuma bakasa be kalbi tous ba mango sagesi kuna au fini ki mwana akoti kuna quelque temps 30 15 à 15 minutes abimi okomona fièvre kosila et ça ma méthodologie belé okoyi kosilisa yango kaka hôpital bande ko belé bali ko perdre de vie na bango kaka pona kokendaka hôpital bonta bandengo wana lisolo oyo et ça la mis en France dans le baki yango précisément na Marseille. Docteur Oyo azali bongo mundele to azalaki mundele kombo na ye docteur Eric. Docteur Eric azalaki na hôpital moko de la place hôpital moko ya munene totanga kombote très gentil à kosakanate batu oyo basala Marseille peut-être bayoka isolo ya docteur Eric to bayeba ki pe docteur Eric azalaki très gentil mundele moko boy. D'ailleurs d'habitude ba docteur basalaka très gentil n'est-ce pas gentillesse wana okoyeba te docteur oza mutu ya religion nini docteur osala radi mais gentillesse wana tellement gentillesse eleki okomona msukutu bakabela ba patience bala mike ba jouer console de gentillesse wana et ça dit que ba patient mingi ba koti wana ba banda ko lingaye makasi abanda ko traiter batu kimino yeso ka juyo opération ou la ratel roi linzaka ta et si lindengwana batu bana ko sepéane makasi. Alors docteur Eric docteur Oyamundele kaka ndenge na compagnie nyonso tout ba pesaka batu ba livre ba congé ya musala azwa ki congé na musala vacances akei bongo na famille na ye bakei na Suisse docteur Eric Mundele bakei na Suisse na famille na ye na mwasi na bana et pa wapi bakene ko sakana na babenga ngoni ski o ba patinage wa ski sakana na ski docteur Eric azalaki makasi na ski. Alors le malheur est arrivé na ski wana docteur Eric ndenge adeko patiner le malheur est arrivé à koyaki mabe kingo na ye et bukani a beta na mir motoki a bukani kingo docteur Eric le temps basala ba soin secourir il n'a pas pu résister. Docteur Eric a rendu là, il avait succombé na Suisse et me payé na France na Marseille consort ba soigner. Alors sangopé ye docteur Eric a koufi quand des arabats ba patient na ye o ba la kiwana en tout cas regretter docteur Eric c'est un docteur très bien ba tu peux photo de parce que cérémonie c'est bon. Et là qui quelque temps voyez bien l'hôpital ba fana éternellement n'est-ce pas docteur Akei ba luki spécialiste mususu au fil du temps oyo après qu'on remplacer docteur Eric. Alors, à remplacer docteur Eric, pas docteur, c'est lui qu'on n'a pas donné le nom, va remplacer. Et ça dit que bah patient nyo surtout wana ba ekolongwa. Alors, tolma docteur Eric ba linga qui est mingi, même pas infirmière au ba de ça dans le département là wana donc elle ne supportait pas l'infirmière, il y a cause la département sans pour mon docteur Eric. Alors bah permettez bango ba kena ba département musu département docteur Eric wana docteur musu ayi asika na ba infirmière musu ba ayi asika. Alors qu'est-ce que s'est passé? Ba tu ba remarquer kaka soki muta koti wana na urgence okomona docteur à côté a traité à PCP ordonnance à côté à PCP ordonnance ka ndengwana. Alors Mouta pesi di solo c'est notre frère congolais à Brazzaville, papa fiston et salami pa moi na camarade na ngai propre. Tanga komo na été beta kaka li solo pour ko peine ba no hôpital et ça ici ka ko sala intercession. Moi na camarade na ngai qui a problème. Fallait qu'il se ba opérer sur le roni ça quelque chose comme ça. Alors rendez-vous avec l'hôpital. Tant ba na rendez-vous hôpital, ba côte na salle d'urgence ba interné ba la perte ba la opération dans 2 jours mais ça la médicament ba la évolution avant ba opérer. Docteur à côté à Mundele, comment tu vas? Boni a zupe dossier de basoka de soana atangi docteur ya Mundele. Comment tu vas? Comment boni ça va boni atali pebu atali a consulter moi na camarade nanga le garçon avait 18 ans. Tant que le salama. Les garçons avaient 18 ans. Bah, constater si quand des arabes, bah, comme si c'est ça, si c'est pas comme comment, assigner n'engue bah signaka. Comment tu vas t'entendre que un gars docteur Eric conseille un docteur Eric a soli près ça va, y a pas de souci qui. Ce que t'as bimi à Kei, 15 minutes plus tard, docteur Siko il fallait qui a ça la makamouane avec au côté, docteur à côté. Ton docteur à côté a bandi comme ça la même procédure. Oh. Attends la boya, parce que maman et moi, mais ce que vous faites là, il y a le docteur qui est arrivé ici, il a déjà tout fait. C'est quoi la suite? Quand est-ce que vous allez opérer mon fils? Docteur a tout dit,
Les docteurs sont arrivés ici, je suis le seul docteur, oh, il faut opérer moi dans il faut travailler à Kalwa. Oh, mais les docteurs viennent d'arriver ici, Atali, il a même écrit, dans la papier, on a un rapport. Et les docteurs, on a, M. Amundele, a joué Atali, oh, docteur Eric, c'est le docteur Eric. Docteur Eric, on n'a pas un docteur Eric ici. Lui aussi, il a perdu de vie que le docteur Eric était décédé. Oh, docteur Eric, il vient d'où? Vous voyez, n'importe qui peut se déguiser un docteur. Moi, je ne connais pas docteur Eric. Il n'y a pas de docteur Eric ici. C'est le docteur mais le docteur Eric est venu ici. Non, c'est pas moi. Docteur, voilà, j'ai dossier, voilà, quel un bureau là-bas. Ils ont même dit que, en fait, elles ont même dit que les docteurs Eric a coopéré dans la salle de Kuna, bureau naïe et ça en face de Kuna, docteur Eric, en face de quoi tu coûtes la bureau, tu que ça y est. Oh. Bureau docteur Eric, ça on a depuis quand? Et puis si docteur voilà mon tout que soit, à ce dossier on a à quel on a central, à quel Kotuna, voilà un peu. Là où tu vois patient nangai et consomme maman na yé qui a un docteur, un certain docteur Eric qui a chaque consultant commis. Qu'est-ce qui se passe? Administrateur et département, oh, mais quand il est commis fréquent, qu'est-ce qui se passe comme ça? Il y a eu 2 décès, il y a 3 décès déjà. Ndengwana, Batumsu Bazo, il y a un docteur qui a dit, aïe, peine infirmier qui na salle d'op, au moins a opéré Moutoubi, Batumsu Okufa, Azoko Bomabango, Nandengenini. Mais si mes docteur Eric était décédé, et ça docteur Oyo Yo au remplaçant, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que l'esprit n'a eu Ezoyako, l'andane l'hôpital Boué? Docteur Wana a eu peur, a dit oh, mais comment on a ça l'hôpital Oyo, esprit à fantôme Ezoyako, moi je ne peux plus. Vous voyez, Alingia démission, c'est non, j'ai démissionné, quand démissionné, on était là, nous, Toluka Basango, bah, comme ça, l'exorcisme, ah, ou à la Katia, parce que c'est pas du tout normal. Alors, c'est ainsi que les malades sont déplacés dans le département, le département est vide. Bengi Basango, il y a l'église Moko Songolo. Sali ba cérémonie ba tourner hôpital wala mobimba ba sali ba cérémonie ba invoquer donc ba sango exorcisme quoi. Alors c'est ainsi qu'ils ont découvert que esprit il y a docteur Eric et Zala qui n'a pas tellement docteur Eric Alinga qui Moussala n'a très bien. Alinga qui Moussala n'a makasi abane ko separa Moussala etango akei il n'a pas pu rejeter esprit na ye et Zala qui n'a nouana. Alors boyi ba sango o ba sala ka exorcisme ils étaient obligés ya ko sala ba cérémonie exorciste consort pour na ko kanga molimo wana ko kende ko tike yango apema en paix. Plus tard, basala kindengwana et hôpital wana izonga normalement batu ebele ba yebi histoire wana te ba bomba ya gosto te pour la réputation ya hôpital. Yango papa fiston nga ki obeta lisolo oyo pona kopenie. Yango kutu na tangi kombe ya camarade na nga te na tangi lo wote mais na lobika ka docteur Eric parce que yeba docteur Eric. Docteur Eric. Jour wana j'avais perdu de vue, on fallait to kangata ba photo na sika docteur Eric a signé. Mais tout kanga yango te mais c'est fort possible dossier on esika signa na ebité etikala wana to ne parce que ba changer ki biso ba changer tout moi na fal mususu na dossier mususu ba koma mususu Eric wana ba tika on kuna ete ce que limwa to zalaka na ebité beta disolo au pas pour la landaka témoignage ya frère na biso Johnny Oale kaka alobaka na hôpital ndenge nzamba saka hôpital za isika oya mabe na landaka pe témoignage jusu ya mama Mado oyo akufaka na Afrique du Sud asekwa na hôpital nzamba zongi saka ye. Donc c'est pour confirmer que na hôpital mais sika ya mabe ezalaka mingi. Ce qui ne rentre dans l'hôpital, il faut que sambe la kako intercéder. Et puis, ba maladi mususu ba kendaka nango kaka hôpital te. Otalibu oyo eza maladi ya moke okoko na hôpital te. Aussi si yango pe na ndaku mwana pe azongi nzoto kolongono, mobali pa azongi nzoto kolongono, moi sa azongi nzoto kolongono, fa mpe et continuer comme il se doit. Est-ce que comme tala lisolo ya mukuse ya docteur Eric oyo azongaka to betelio yango yo. Ce qui sont intéressés au thé, peut-être yo oko partager yango ndeko monso na ka oyo ekosunga ndeko moko songolo et sikamoko pakala. Allez,
tosuki awa yaya pour la journée lelo soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso soki ozwi biso te ko bitu samate tikela biso audio ya lisolo na yo tokolanda tokobeta yango soki mituni ezali toko benga yo na soki mituni ezali te soki pour to cha audio yo moko obeta tokotela yo ndengwana. Allez, quant à nous vous disons au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas, demain déjà, c'est l'anniversaire de votre chaîne préférée, Radio Lokoye Télévision. 2e anniversaire seulement. Car nous, s'abonner, partager pour la communauté Oyo et Kobabongo Mounene. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende